africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azan Lissous Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissous na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans mokoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Bon début de semaine, na balandi nyonso journal la peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli en pona kota sabino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui lundi 6 avril na ba activité commémorative ya vie ya prophète Simon Kimbangu oyo ezalaki bongo organisé na Kamba kuna na province ya Congo central. Journée oyo ezala inscrite depuis mvula eleki na calendrier ya officiel ya ba jour férié na République démocratique du Congo local, la jour il y a débit, il y a ministère, il y a prophète na année 1921 toko ba sangona biso kaka na ngambo ya masolo etali papa Simon Kimbangu pona kotal Sabino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ministre Judith Suminwa Apeba ba cadre ya gouvernement ebele bazami déjà kuna na kamba pona ko célébrer journée ya le 6 avril pona ko rendre hommage na combat spirituel oyo prophète Simon Kimbangu amenaki pona ba africain bolanda. Et swami na province ya Congo central Kamba ville natale ya Simon Kimbangu oyo ba se préparaki kitoko pona journée ya le 6 avril décrété férié na étendu mobimba ya RDC date oyo ezali pona ko rendre hommage na combat ya prophète pe éveil ya conscience africaine na ko soulignaka importance ya devoir ya mémoire envers figure oyo influence nango eza ko dépasser largement cadre religieux pour s'inscrire na identité nationale. 6 avril 1921, 6 avril 2026, date oyo ezako marqué 105e anniversaire ya église kimbangiste na occasion wana président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier ministre Judith Suminwa, pe ba membre ya gouvernement ba kitaki déjà na Kamba. Au-delà, il y a rituel religieux, kimbangisme, ezali s'imposer local la simple confession, oyo ezali constitué local la véritable levier ya soft power ya République démocratique du Congo. Yango ezala qui fondé et pas ya prophète oyo ayebani na niveau national pe international. Mouvement religieux oyo ezako contribuer na rayonnement culturel pe spirituel ya mboka na titre oyo et participer na prestige pe influence ya RDC na scène internationale. Kamba ezako se distinguer à travers mode ya développement nango singulier ville oyo etongami na ba fidèle kimbangiste bango moko oyo bazali ko contribuer depuis banvula ebele pour na édification nango sur le plan financier, matériel pe physique. Mikolo nyonso ba croyant ba utaka bipai na bipai pona koya ko soutenir musala oyo tomoni bongo mibali basi pe bana ba participaka volontairement na ko fabrikaka ba briques komemaka mabanga na mitu pona construction ya infrastructure oyo sous la direction ya Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel père représentant légal ya église kimbangiste ba travaux oyo ezali organisé ba infrastructure planifiée pe ba fidèle très mobilisé soki kamba ezali au lieu spirituel nzela nango en tout cas ezali impraticable yango ebanda na route nationale numéro 1 na niveau ya Mbanzangungu koko makuna il faut osala bongo 70 km nzela ezali vraiment mabe makasi sur tout ce qui mvula ebeti poto pas moyen kotia lokolo ezali te. Qui
chaque jour toyaka na biso mais likolo mosusu toyaka te mpo tolataka teni mpona koyemba na kati eglise mpona eza mpe kaka kotonga yelusalemu eza mapamboli kosaboye tata nzambe azomona sutu biso baoyo tozotanga nzambe azopesa biso mayele azotokola biso bongo yango tozosala mosala surtout poursuivre basango na biso mpona kotesa bino ndenge séance plénière esalemaki mokolo ya weekend eleki kuna na Sénat yango ezalaki solo marqué na temps fort mingi penza na oyo etali bongo élection ya deuxième vice-président ya bureau Christian Kengebeni héritier mapine bazali kuna na compte info Linga. Na allocution d'ouverture, honorable président ya Sénat a zongelaki situation sécuritaire préoccupante na est ya République démocratique du Congo. Alobelaki ba attaque oyo ezali attribué epai ya ba rebelle ya ADF na oyo esalemaki na butu ya mardi kino mercredi ekutaki vi na au moins 43 personnes na territoire ya Mambasa kuna na ouest ya Bunia. Na tina wana Sénat a condamné ba violence oyo pe atalisi compassion na ye na ba famille oyo nyonso bazali victime. Ba observaki une minute ya silence na mémoire ya bandeko oyo nyonso batiki biso. Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a salué pe lisusu qualification ya République démocratique du Congo na Coupe du Monde. A félicité ba Léopard ya RDC pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na engagement na ye na promotion ya sport. Pour na honorable président victoire oyo et suscité élan ya solidarité nationale. Ezali ko témoigner capacité ya nation na biso ya ko se mobiliser autour ya objectif commun. Mingi penza combat contre la menace ya balkanisation. Sur le plan procédural, honorable rapporteur Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula apesaki lecture ya article 202 P27 ya règlement intérieur oyo ezali kolobela organisation ya élection ya honorable président a rappelé mise en place ya commission oyo ezalaki chargée pour examiner ba candidature a signalé passage ya désistement ya moko lisusu na ba postulant bwenati na wana rétention ya candidature moko ya honorable Norbert Basengezi Katintima boye après ba mo ya campagne ya candidat ba étape électorale nyonso elekaki conformément na ba procédure tirage au sort vérification ya ba urne désignation ya ba scrutateur pe lisusu appel nominal ya ba sénateur pour na kosasire na quorum ezali établi na 95 membres bazalaki présents sur 109 membres. Boye vote et salemaki sans incident conformément au règlement intérieur et longo l'union son procuration na 95 sénateurs ou ba participa qui na scrutin 87 ba votaki en faveur ya honorable Basengezi Katintima boye 5 ba votaki contre P3 bulletins ezalaki déclaré nul. Proclamé deuxième vice-président élu a remercié Kinzambe pour l'intervention pe grâce oyo a pesaki na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance oyo a pesi na ye. A talisi gratitude envers ba collègue pe engagement ya kuevre pour na kimia mingi na est ya mboka na nzele ya diplomatie régionale pe internationale. A évoqué ki pe ba difficulté sécuritaire oyo ezali koumela na ba province ya Nord pe Sud Kivu ezali ko empêcher ba élu mususu ba na ko regagner ba base na bango depuis 15 mois. Pour séance ezalaki clôturée na 16h04. Honorable président ya Sénat a remercié qu'il se sous nouveau membre ya bureau et a annoncé mission parlementaire prévue du 8 au 9 avril 2026 na Rabat, Royaume ya Maroc. Pe a adressé ki ba venaye ya ba fête ya Pâques et pas ya ensemble ya ba sénateur. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a clôturé le 3e forum économique RDC Angola Mokolo ya jeudi 2 avril 2026. Fabrice Lundombi, héritier Mapinum Bazaïkouna na compte info Lingala. Ministre Madame Judith Soumina Tuluka y a président qui règne à comité à conjoncture économique ba membre à gouvernement concentré bazala qui on a pas passé en revue situation à finances publiques évaluation évolution à conjoncture monétaire dynamique et ba prix sur ba différents marchés pe conséquences potentielles y a ba crise où ils ont en cours dans Moyen-Orient sur économie congolaise na issue à rencontre au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale pe porte-parole et à comité à conjoncture économique Daniel Mukoko Samba à Salaki. Point échange oyo
Pona ye mesures fortes ezalaki envisagées afin de renforcer recettes pe ko améliorer contrôle ya ba dépenses publiques. Porte-parole ya comité ya conjoncture économique y a reconnaître qui décalage où ils a observé na paiement ya ba salaire ya ba gens ya fonctionnaire ya l'état pour na moko kosamba situation oyo ezasco expliqué par ba tension actuelle sur trésorerie publique. Décalage eza dû ya ba tension na trésorerie publique a évoqué qui peut sous pression où ils a exercé na ba dépenses où ils a jugé prioritaire, notamment dépenses sécuritaires lié na ba contexte ya crise oyo mboka na biso ezali ko traverser ba dépenses humanitaires consécutives na situation ya guerre. Face na yango gouvernement aza ko envisager ba mesures ebele pour na ko améliorer organisation ya ba recettes publiques. Disposition et s'inscrire notamment na cadre et instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo relatif na audit ya liquidatif ya ba paye. Daniel Mukoko Samba a rassuré que ba mesures et sengeli ezwama pour na ko permettre ya ko soulager trésorerie ya l'état pe ko rétablir progressivement rythme normal ya ba paye ya ba salaire. Objectif ya gouvernement eza ya ko revenir na paiement ya ba salaire na kati ya mois. Bo simba ki réunion à comité ya conjoncture économique oyo et c'est penché qui lisusu na conséquences potentielles sur crise ou eza en cours na Moyen-Orient sur économie congolaise. Comité analyse qui ba risque ou eza lié na approvisionnement ya mboka na ba produits pétroliers. Ba mesure urgente ezalaki envisagé à faire pour préserver stabilité à ba prix peko garantir approvisionnement régulier na mboka na o etali carburant. Boye baki ministre ya emploi ya travail Ferdinand Massamba y informa qui comité na inauguration ya ba prochain nouveau centre et institut national préparation professionnelle INPP na Mokuse a annoncé que publication prochaine il y a données relatives à la création d'emplois pour l'année 2023, 2024 et 2025. Enquête est actuellement en cours pour na koyiba résultat ou ezelami na public d'ici fin mois mars. Parti politique dynamique pour un Congo fort DCF Namokuse. Il y a président national le père Kubangila ba clôtura qui mois de la femme kitoko elongona ba mama ya parti na bango mokola samedi 4 avril na salle Trocadéro na commune ya Matete Igantingi héritier Mapinde Mbappé simili ba détail. Mois de la femme, ezala qui clôturé en beauté. Mokolo ya samedi 4 avril 2026 na salle Trocadéro. Oyo ezwami na commune ya Matete. Mingi penza na compte ya parti politique babengi dynamique pour un Congo fort. DCF na Mokuse ya président le père Kubangila parti oyo ezwami na plateforme Lamuka oyo ezali dirigé et paye ya Martin Fayulu le soldat du peuple. Bosimba pe boye bake ba mama ba utaki ebele bisika na bisika basangana ki pona ko clôturer mwana bango en beauté. Le père Kubangila président ya DCF tango akotaki botala ndenge ayambamaki. Thème Oyo ezalaki exploité ezali bongo femme d'hier et celle d'aujourd'hui face aux enjeux politiques de l'ère. Moi si ya lobby pi ya lelo face ya ba réalité politique ya mboka ezalaki développé et pa ya mama biba ya eside ye azwaki maloba pona kotalisa et pa ya bandeko basike moi si esengeli azala bongo autonome pamba te tango ya kala baboyaki mwasi asala kasi lelo mwasi akomi utile na société grâce na ba effort pe contribution oyo ye azali komema na foyer pe bisika nyonso oyo ye avandi esengeli te mwasi ayeba na kose sous-estimer mama Sarah ya Ligue de Femmes ya parti politique DCF ye pe azwaki maloba pona kobakisa empreinte na ye pona kotalisa ke mwasi esengeli amitika na distraction te mwasi esengeli akota pe makambo ya politique pamba te azali capable pe azana ba capacité nyonso. Le père Kubangila président ya DCF ye pe azwaki maloba
pona kosenga na bandeko basi balandela ba réalité ya mboka moko te a changer constitution pamba te constitution yango te nde ezali koempêcher développement ya mboka na biso mwasi nyonso esengeli atelema pona mboka na biso ekende liboso bosimba pe boyebake lokola ezalaki clôture ya mois de la femme pona kolie utile à l'agréable. Le père Kubangila ayaki maboko pamba te adistribuaki maputa epai ya bamama botala bino moko ndenge bazalaki na esengo maputa kaka likolo balobi. Le père Kubangila azali vraiment mosungi ya bamama malgré azali kosala mosala moko te ya leta kasi ndambo oyo nzambe atela maboko na ye akaboli elongo na bango bapesi ye merci. Merci na initiative oyo azwi ya conseiller kaka kosala tosepeli na papa na initiative asali ye moko pe na ngambo na ye président le père Kubangila azangaki te kotalisa ntina ya journée oyo. Matondi mingi lelo ezali mokolo ya minei ya sanza ya minei toyebaki bongo na kobongisa milulu na kati ya matete na compte ya basi ya dynamique pour un Congo fort mpona nini parce que toyebaki ete mwa ya basi esi ebandaki ekomaki na suka. Alors est-ce que mwasi ezali kaka soki tokomi na mois de la femme nde ayeba kosepela to ebongi asepela mikolo nyonso lolenge bomonaki tolobaki na teme na biso ete teme ezalaki mwasi ya lobi ya lelo liboso ya makambo ya politique oyo eli koleka na mboka na biso. Donc na ntongo ya lelo toyebi bongo na korapele basi ete na esi ya mboka mwasi nde azali violé, mwasi nde azali victime ya badeplace. Alors soki mwasi lelo atelemi asangisi mongongo na ye na bayipoti oyo tozali mpona kosenga masolo oyo tobengi dialogue national inclusif ekosala ete bitumba oyo eli koleka na esi na basi ali koviole yango esuka. Donc mpe tosengi na bango bayeba ete soki bato oyo ali kokamba balobi bachange constitution ekozala en défaveur na bango pamba te koboma na esi okoma kozala na kisha mpe insécurité ekozala. Donc ebongi elongo na bango totelemela changement ya constitution kasi tosenga biso banso dialogue national inclusif. Nyonso esalemaki vraiment kitoko sale trocadero na matete eninganaki bamama nyonso ya dynamique pour un Congo fort basepeli balobi le père Kubangila toujours likolo. Promotion 2014 de la faculté droit. Il y a une bango pe ba clôturer qui mois de la femme samedi 4 avril na restaurant et yano ezwami bongo na académie des beaux-arts kuna na Gombe Christian Kengebeni azaki kuna na compte info lingala. Restaurant Eyano Oyo ezwami na kati ya Académie des Beaux-Arts na commune ya Gombe nde eyambaki clôture ya mois de la femme ya faculté ya droit ya Unikin promotion 2014 ndenge moko pe bango ba mesana koloba ensemble ensemble pour toujours Oyo ezalaki bongo na thème autonomisation de la femme juriste dans tous les secteurs. Bondi melanga na occasion Oyo nde conférence débat ezalaki omeni pona kokabola makanisi na kozwa na maloba pona mot d'ouverture maître Adassa Itabwela cordon ya promotion a remercié ki ba collègue na ye na ndenge bazali kolenda pona kokumbela promotion pe abakisaki ke bandeko na bango ya mibali to pe ba homme genré bazala toujours ba allié actif na bango na simande ba panéliste ba kotaki na danse mutu ya liboso ya ko exposer ezalaki bongo maître Kazembe Marie Lumière avocate ya baro ya Maindombe oyo pe azali mère pe épouse ye alobelaki na sous-thème triple casquette du fardeau percé à la force juridique mère épouse et avocate ya mibale ezalaki bongo magistrate Kabuya Mbombo Myriel magistrat na TGI Kinshasa Kalamu oyo pe azali épouse pe mère alobelaki na sous-thème l'autonomisation de la femme magistrate dans le secteur de l'appareil judiciaire pe pona kosukisa ezalaki madame Tuti Delicia oyo pe azali bongo mère pe épouse na qualité na ye ya chef de division na ministère ya fonction publique bondi melanga conférence débat oyo elekaki kitoko bongo na sima collègue na bango moko ya promotion 2014 honorable Nicolas Wemankoy akabolaki maputa à titre symbolique
symbolique et pas ba maman oyo ba respectaki air. Na micro ya Info Lingala, camarade ya promotion 2014, Nicolas Wemanko ye atelisaki importance ya promotion 2014 na vinae. Promotion ezali famille parce que tant que bandi na 2009, ce n'est pas par hasard que Kutonaki. Nous évoluons ensemble, les Jamba sont guibissés ici en 2014. Monsieur va comme magistrat, monsieur va comme avocat. Là, il est là, on a comme député provincial dans la ville à Kinshasa. Na likiete, na lisanga, nde to développer mboka. Mutu na mutu esika wapi ya azali. Toi to sanga si makanisi, nde to ko sungana entre biso parce que dans le poto balobaka, c'est l'union qui fait la force. Et donc la promotion c'est une famille académique pour moi. Les une famille à Kilas. Et donc les Sengé tout le monde en a qu'à tout changer makanisi. On a non seulement Kotombo la Mboka, mais aussi Kosunga Baye Bazan la faiblesse était Bakende Longo, na Baye Bakende Bakeli Bosso. Bon simba pe boye bakelokola ezalaki nteke tope fête kolia pe komela ezalaki rendez-vous pour na kolakisa fraternité ndenge moko bango ba mesana koloba ensemble un, ensemble pour toujours. Président Yakonate, c'est Sa Majesté Fumudi Fima a intervenu qui samedi 4 avril kuna na ISP Gombe na atelier au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique ba organisaki bon na baïfay. Incubateur du génie scientifique congolais nde ezalaki maman na likambo ya atelier monene oyo ministère ya enseignement supérieur et universitaire recherche scientifique et innovation technologique ba organisaki kuna na ISP Gombe et pa yuapi ba intervenant bazalaki ebele oyo parmi bango to monaki pe président ya conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière Konatese RDC na mokuse Sa Majesté Fumudi Fimantinu oyo na ngambo na ye a intervenaki na module oyo ezaliye na pouvoir royal pe coutumière kuna abeta kisete na oyo etali culture et pa yuapi atali sindenge ba congolais ebele baza ko négliger yango nzokande baza ko mikosa pambate chaque religion et uta na culture moko songolo pakala ko ignorer to ko détruire culture boza bongo bino moko ko mibungi sanzela na yango esengeli ko protéger culture na pouvoir on a ko sécuriser futur na biso monde mekomi na bitumba monde eza lokola bana bakendaki na récréation bango nyonso bakomozonga mona ntango osala mayele na ye bozomona ndenge chaque science ezobunda. Alors na niveau yawe ya biso tobengi Congo RDC babengaki toujours eloko makasi RDC eloko makasi lelo Congolais nyonso aza kosepela na mokonzi ya mboka tobengi Tshisekedi Tshilombo moko ntombolo azosenga na bato nyonso alobi nalingi bolamuka ndenge mbuze alobaka réveillez-vous botonga mboka bozongisa mayele na esika ndenge mobutu alobaka tozonga na bokoko Kongo nkoi Kongo ni kosala mokolo nini lelo oyo na politike oyo président République aza nango ayekola moso tobengi ministère ya recherche scientifique na zui recherche scientifique ayekosangisa ngo tobengi enseignement supérieur esika ba scientifique babimelaka. En tout cas atelier oyo elekaki kitoko ba participants ba posaki na roi Congo difima ba question ya ndenge na ndenge pe bazwaki biyano na bango oyo bazalaki vraiment satisfait boyende ezalaka. Honorable Maotwene Eli ya Selembao akiteki na quartier camping mingi penza na complexe scolaire l'info pour na ko soutenir ba sportif ya combat ya commune na ye Christian Kengebeni. Eli ya commune ya Selembao, honorable Maotwene lui les responsables oyo ba mesana kubenga ye papa Selembao
akitaki mikolo eleki na quartier camping na avenue Madiata na kati école complexe scolaire l'info na tina ya kosoutenir basportif de combat ya commune na ye face ya phénomène kuluna pamba te kala toyebaka ke bakartier oyo mpe bacommune nde basportif bazalaka kodéfendre bavaleur na susi wana nde honorable Maotwene elongo na délégation na ye mobimba balingaki koassiste Tang Sodo Club Urido Omnida après des exercices ya ndenge na ndenge nde honorable Maotwene du les responsables apesaki bango ba matériel ya mosala elongo na enveloppe moko ekuba kaka na souci ya kosoutenir jeunesse sportive ya commune na ye na micro ya Info Lingala maître bilingue 4e dan atelisaki gratitude na ye envers honorable Maotwene Papa Selembao. Vraiment on a un sentiment honorable ya boy il faut tous à la base à la ta dans république mbimba quoi. Donc c'est dire que c'est un souci ya ko promouvoir art na biso qui tomata toujours tomata tala ba jeune de baza boy donc baza nanu bilenge donc baza na posa ba ko malo la biso biso de ko to kende ba on est au ticket là ba statinios quoi. Donc sentiment vraiment sentiment to ya lo ko tezangi ye mokope honorable Maotwene expliquer ki tina ya geste na ye na makam oyo ya malamu lokola boye oyo ta se contribuer na développement ya mboka na biso en général en particulier na oyo ya Ngoma Kinshasa et nazo profiter pe l'occasion ya ko remercier ba organisateur ba geste boye eza malamu ezo épargner bana na biso baleki na biso na ba délinquance et puis na ba biloko ya mabe to benga ye lisusu nani honorable sans frontières pambate bana ya commune ya Selemba tango nyonso bazali komona on na terrain soki na terrain te ozali ko proposer nyonso kaka pona bolamu ya population ya commune ya Selemba oyo ba pesa yo mandat honorable Maotwene du le responsable ezala kabongo kobaka kaboyi bana Selemba o bazali ko garder na motema. Pour permettre na ba client na ba voyager na ba condition moko ya kitoko CAA atie libino Airbus A320 Michael Busto. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 oyo po azali sus ko kumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melande lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ba client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi. Na $350 américains ya pamba ok Canada, États-Unis, pe Schengen na nzela ya ONG Asbel SRIEE Service Réussite Internationale Assistance Visa ONG Asbel. Yoka sango oyo ba memelio na République démocratique du Congo mega promo poto na facilité oyo eye kopambusa maya misu ya ba Congolais tala meilleure agence de la République démocratique du Congo ONG SRI assistance démarche visa oyo abokeli bino masolo yaya otuninga nini bongo mukie oke poto na $350 ya pamba yoka oke bamboka lokola Canada États-Unis Schengen oza mobimba na ndenge ya defa te $350 ya pamba olobi $350 ya pamba basaleli yo demarche nyonso na kati obendi visa na yo pepele oke États-Unis oke Canada oke Schengen champion yeyo oyo atikala na senti ya kofe voyager bato libanda ya République démocratique du Congo $350 oza mobimba na ndenge ya defa te timba monalo tudimi.
Potifa peto kolemba koloba te eza potopoto kitoko atoza mukolo omeli yango sans problème. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pra bébé. Info ngala journal après pona pepe ya lundi 6 avril yango ekomi na suka na montage tozalaki bongo na Christian Kengebeni oyo azalaki assisté epa ya Igor Tingi na sima caméra tozalaki na Igor Tingi journal ya pepe pona pepe zaka supervisé epa ya Ritima Pinemba ndeko boti kala malam. Au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga Fatedi. Na année 2026, on peut, Azali sous Kokubisa, perfection de Ninga Kosakanate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi les sous na Ninga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion la dernière génération, le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans mon coca, na service et ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC.